Merci Balandia Océan du Congo et Sengoza sous na confiance beaucoup pesa Océan du Congo. Loko zosenga na bino toujours beau s'abonner na chaîne na bino chaîne na biso Océan du Congo ou betika kana j'aime na et kozala pe de façon ya ko soutenir bitumba. Pona ngai na moni yango eza esengo mingi pona kokuta na lisusu na poko alelo na moya alelo bisika so bolanda biso na n'importe quel obo bandeko bozoka libaku ya kolanda Océan du Congo eza na moko ya moyi ekolo mobundele ya mboka na kombo ya Bruno Mimbenga nini tokoswa lelo na makambo esa koleka na kati ya mboka na biso tokomanyola yango awa bo poete congolais bisika zali ala mukana pongi atelema pona kobunda pona mboka na ye parce que mboka esa kokene mabe ndenge boyebi biso bayi oyo tozwa bomoto biso ba oyo ba jeune to telemi pona kobimisa mboka na biso na kati ya libulu pona kobimisa mboka na biso na kati ya agression oyo tozwa ko subir butu moi nde bomonaki biso na ba mama Océan nde na lobaka toujours mwasi moko na kati ya mibali belé tosanganaki lokola mutu moko pona kokende pa ya monsieur Poutine pona kokende pa ya bandeko na biso ya Russie kokende kosenga bango maboko pona ko soutenir biso parce que bitumba otozo bunda oyeboy toyebi ke bitumba oyeboy eza bitumba oyeboy ba américain baza sima ba rwandais yango na biso pe ba congolais bien que ba congolais misu baza ba traître ba collaborer na ba Félix Tshilombo bango baza pour occupation na kati ya mboka na biso mais biso na ba démarche otoza ko sala na bitumba oto s'engager pour la libération ya mboka na biso na yebisaki bino to ko beta ba porte bisika nyonso oyo esengi keno pona ko libérer mboka na biso soki esengi même ko sala ba corps pour que nos Félix akende ko benga na ba Félix ba Rwandais na ba tunyoso o baza ko agresser biso nous allons le faire ndebo monaki lobby tozala ki liboso ambassade ya Russie pona ko kende ko senga Russie aide oyo boy na kati ya aide wana eza opération gagnant o bango ba ko gagner biso pe to gagner ndenge to mona ke selemaki na Mali ndenge to mona selemi na RCA ndenge to moni selemi na bamboka ebele oyo boy Russie esika kendaka kimia ezonga na kati ya mboka wana nde to mona ki na Syrie nde pe to moni ba pays misusu oyo balingi ko kabwana ba occidentaux o tilo o balingi to ça toujours ko demeurer na molili toza toujours na souffrance na biso et pas na bango ko sa bango esengo ka bana na biso ba ko kufa to ba ko violer biso ba mama bango ba ko tonga mboka na bango na mutoki na makira ba congolais ndenge soki boyebi hymne national ya France balobaka ete to tonga France na mutoki ya mboka bapaya yango wana na bengi yo mwana Congo tala dimension ya bitumba au niveau biso to sa ko kende to lobi ko banga ifelo mwana mitu na biso na lobaki na minute oyo tozo ya oyo boye mois avril eza mois oyo boye série ya action donné na zolo ba bo série sentir série ya action bo mona yango parce que lobby tozaki na ambassade ya Russie pendant qu'on mettre des États-Unis à garde pendant qu'on mettre ba français à garde et puis qu'on talisa ba rwandais que non vous n'êtes encore rien parce que cette génération c'est une autre génération oyo boye et suis conscience oyo boye ils en a besoin pour que non makambo mboka na bango ekenda liboso to mona Congo ya sika to mona mboka engela to mona ba congolais bazala respecter ezana kati ya mboka pe bazala kati ya libana mboka yango wana bituma na biso toza kubunda yango wana tozo bengisa bino bandeko boya to conjuguer ba effort to sombisa na makaniti to sangisa maboko parce que loboko moko esukola ka elongete nde bozo mona mama Océan mwasi na kati ya mibali nde bozo mona biso ba resistant Mimbenga tozo bunda na terrain tozo bunda na média ko sensibiliser bandeko pour que to bunda na ba Rwandais parce que soki ezaka pona Rwanda yemoko Rwanda awi ko agresser biso tete ninga so ko agresser biso Rwanda za simana ye ba américain bazawana ba allemand bazali ba français ba belge na ba occidentaux autant mobimba baza simana ye yango no moni biso ba jeune congolais to lobino lokola bango bazana ba lien na bango o baza pe plus puissant lokola Congo azana batu oyo boy bazo mona kaka elengi ya pouvoir bazo mona kaka elengi ya tapis rouge ndo moni biso ba Bruno Mimbenga to lobino il faut biso pe to luka moninga malamu kozana moninga malamu na tango esengo na tango passe ako soutenir yo ndenge biso tozwi likanisi yo kene pe ko luka baninga oyo boy ba ko accompagner biso na bitumba oyo boy ndebo moni lelo oyo boy na lobaki mona émission de Kike Félix tango ko sala coincé bon comment ya ko koma même ko démotiver ba soda na biso coup de chapeau na fa dese biso ba Bruno Mimbenga toza ko soutenir bino lolenge bo dénoncer dénoncement na bino et Félix ba à l'aise
nde nazobisa bino awa boye général atangaki makambo wana dénoncaki makambo ya envahissement ya troupe rwandaise na kati ya mboka na biso aza ya kokangama mpona nini Félix alobi général wana azali trahison par rapport à quoi rôle oyo ezalaki gouvernement congolais mpe eloba yango mais ntango armée a dénoncé bokolobaka général wana asali trahison or bino nde bacongolais oyo bozwi mboka bosimisi yango epa Paul Kagame bokotrahi mboka butu moi yango wana toza koencourage basoda congolais toza nsima na bino na badémarche oyo bitumba toza kobunda boyeba yango peuple congolais eza na bino tokosoutenir bino mission na biso eza kobengana Félix soki toza kobengana Félix kokanga barwandais nyonso baza na Kinshasa kozongisa bango na mboka na bango parce que tokolinga ndenge barwandais bazovivre na kimia ndenge mpe bacongolais baza na droit wana ya kovivre na kimia na kati ya mboka na bango parce que tokovanda te tobanda kotaka Chilombo nini boy na minute oyo nde nazoyebisa bino merci na bandeko nyonso bosalaki no activité ya Russie eleka na ndenge elekanaki lobi merci na bino mais boyeba ke toza lisusu na activité oyo nayebisaki bino il faut vitre ya ambassade ya Rwanda efe sopana ambassade ya Rwanda ifo tokanga yango ekozala activité oyo boy il faut ezala etikala sango na baarchive depuis 1990 tina 2022 oyo tokobi boye batika na lokomona niveau au peuple congolais komi na kanda te envers ba rwandais biso toza na kanda na ba rwandais te peuple rwandais te nous voulons vivre en bonne relation na peuple rwandais mais condition que ba rwandais ba respecter biso ba respecter mabele na biso et à ce moment là bomona kimi kokota na mboka yango wana bozomona tango excellence Adolphe Muzitu alobaki il faut ko annexer Rwanda kosala na ebitumba ko bunda na bango to ko bunda na ba rwandais comment tokomuna ba rwandais soki ke no tozaki na ba dirigeant oyo boy baza crédible baza éligible oyo ba ruti na volonté ya peuple mais tant que toza na batu lokola ba Chilombo boy ba ke ba rwandais ba continuer toujours pour agresser biso tant que le Rwanda ne nous respectera pas tant que tozaka na ba dirigeant toujours oyo boy bazoka na kokima sima ba rwandais nde bozomona bisika ba rwandais ba kodondwa pona nini ba biki ba zui bolole mombo aza wana ebi makamba ko sala te un président par conscience yango na bengi sur mona Congo o se joindre na biso parce que bon moni na ba image wana na ambassade à Russie na bisaki bino dans les jours à venir il faut biso ba jeunes congolais aux génération na biso na ba maman océan il faut donc ma histoire à Singapore na mboka Congo na biso yo sikoyo vani na ndako Luc Molopo aza na prison mboka eza kokangama ba soda wana ba dénoncer ba talisi nini oyo naïveté ya régime otosa nango général wana za ozare bakangie pona nini pouvoir ya IDPS eza pouvoir lokuta bakotonga mboka na lokuta bota na lokuta na bango lokola baza batu oyo bakoluka toujours baisse na ba réseaux sociaux bakoluka succès Jean-Marc Kabundu wana ekozonga akotika oyo aye démission eza makambu oyo boye biso peuple congolais il faut totala makambo ya Jean-Marc Kabundu te parce que soki tolobi tokipe makambo ya Jean-Marc Kabundu ekoperdre biso objectif na biso oyo toza nango parce que objectif na biso eza ya kosala sandruma kosandrume barwandais nyonso baza na Congo kobengana kotumba kobomba barwandais oyo baza na kati ya mboka na biso ntango barwandais bakomona biloko wana ke tokomi kosala bongo je pense que peuple rwandais kosenga négociation nde bomoni lelo oyo boye Ukraine asengi Russie négociation eloko biso toza kosenga yango yango wana nous voulons vivre la paix comme dans ba pays misusu makambo ya Jean-Marc Kabundu eza mama na distraction peuple congolais bolanda yango te bolanda makambo biso tokotalisa bino biso ba mama océan du Congo biso bandeko Lumumba biso ba Trésor King ba Bruno Mimbenga oyo boye tant na bisa bino ke no biso toza batu oyo boye to respectaka engagement na biso vis-à-vis ya peuple parce que tant que tolobi tolapiseleka oyo boye pona elembo ya mboka eza pona masekite bandeko misu bandeko Bruno bon continuer na bitumba wana oui merci na encouragement na bino mais toza na besoin yo pe oya ko se joindre na bitumba oyo pour que no esa la force to que na ko déraciner ambassade ya Rwanda to que na ko zongisa bitumba oyo pa Paul Kagame parce que mission na biso to yebi élection en 2023 nena bisa bino toujours ngaza partate pour na élection ezana no en gestation ba Rwanda ba ko multiplier maboko après avoir qu'on la déclaration Adolphe Muzitu connexé Rwanda puis ko senga bitumba nae nde nazo bisa bino awa boy Adolphe Muzitu a commis mal mais pas français on ne veut plus d'Adolphe Muzitu yango nazo senga na bino botala ba nationaliste
ba révolutionnaire quoi tozana ba on mboka ba maman aussi ba Bruno Mimbenga ba ndeko oh excellence Adolphe Muzutu ba français ba lobby pourquoi c'est Muzutu ko déclarer ko tenir ba propos ya boy bientôt biso tozana ba on a besoin mboka yango na minute oh tozana ici on a besoin ba plaiter na minute oh tozana besoin de kono qui est populaire qui n'est pas populaire na minute oh boy et ça il faut qu'on ait une vitesse de croisière ko déraciner problème parce que totali diagnostic nous avons compris que notre ennemi qui nous menace, c'est le Rwanda. Rwanda a soutenu na banani, ba français, ba Angleterre, ba anglais, ba américain, ne bo moni biso pe to lobby. Lokola bango bazana ba alien na bango, biso pe to kima et pas ya ba riche pour na nini, ba accompagner biso na bitumba o to za ko monda oyo. Parce que makambo ya Jean-Marc Kabund, on ne peut plus même en parler de ça. Ni moi encore makambo ya Félix, ni makambo na bango ba ministre de l'économie. Parce que depuis batu oyo boba yei. Bota la niveau mutema mabe ya batu oyo boy. Bazo loué avion $20,000 pour na komemaka ministre qui est na Maroc. Bazo corrompre ba député à ciel ouvert pour na nini ba se protéger entre bango na bango. Tala dimension bato bazanga souci à peuple na bango. Mais biso ba Bruno Mimbenga tozo na souci ya mboka. Nde bozo mona tozo bunda kwa mibali. Yango nazo senga na mwana Congo. Ozo zela nini masuwa déjà yango biso tongi. Tozo appelle déjà Yakumata. Yo sikoyo vani na ndako. Vous croyez que non soki to telemité. Ba Rwanda ba konti na mboka na biso. Na tenue militaire, eza déjà déclaration à guerre. Oh ça les mille o na mboka na biso. Actualité za ngwana to ke na de gauche à droite té. Nde na bisi bino bandeko. Bozo bundana de comprino date. Oui. Lobe za ki le 31 to za ki na ambassade à Russie. To koti mois avril. Tozana ba maman Océa, tozo pesa bino date au courant de semaine oyo. Parce que tokolinga te que non, ba Rwandais ba sakana biso ko ande ba ko sakana biso. Peuple congolais, levons-nous. Nous devons nous lever. Lokola hymne national na biso loba. Dressons nos fronts. L'OTAN courbé, il faut noter les misamoto kwa biso to demisi moto boy. Nous sommes dans le pays, to yebi o basa ko kana pona ko boma biso mais to lobi objectif na biso zali ataba ko boma mais to sauver na mboka na biso ndenge to lobaka opération Jeanne d'Arc, opération sauvons le Congo. Sikoyo vani na ndako. Ozo zela miracle les alité, miracle les que non il faut telema o bunda ndenge ba Rwanda ba koti na mboka na biso ba ko boma ba ko semer terrain. Tu lomba ko lobelo ko moko te. Tandis que ça complice na makamona e baki yango très bien ko zala ndengo wana ba ko kosa bino e ba destituer ministre de l'économie e ba sali bo Jean-Marc Kabund a sali de mission na e ça nous regarde à quoi na mboka oza na occupation au lieu ba député o ba ya na ba proposition malonga que non na angle oyo boy une autre armée continue à katia mabe na biso ça que nous sommes informés qu'est-ce que nous devons faire il faudra ça coup de chapeau na Adolphe Muzutu mobile azala rande boy o lobe bangisi batu. Non seulement que l'on bangisi batou, mais tout le monde a siko na action sur terrain. C'est ça que les peuples congolais veulent. Yango na sengi na bino bande konangai ba congolais, nous sommes déterminés, génération na biso, nous sommes une nouvelle génération autour bomoto. Monsieur Zali to sauver mboka na biso Congo. Monsieur Zali après avoir ko libérer mboka na biso na maboko ba okipa, batu nyonso basala ki mabe, ba traître. Attention, Kimi na Rwanda, Tokolanda, Bango, Tikuna, Toko, Zaba, Tozo, Mboka, Arabo, to juger Bango, et puis, Bazo, Oya Bango, Lifuta. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Yangwana, Nazobeng, Sabino, Bandegonangai, Bo soutenir Bitumba, Oyobo. Bo Sungabiso, spirituellement, financièrement, moralement, équipement même. Nena Lobakango, jour Mosu, Boula, la Boula, Mokabo, ne comprenons pas, Simi Munduki. Pona Mboka Nabiso. Parce que lingate bana ba Rwanda baza mitumilai bazoli ya kimia bazotanga na ba classe na lolenge sengeli calmement mais chez nous et comme le kola et si kama ko du jour au lendemain o la boy alors ne Bruno ana ituri ba bomi ota alors ne Bruno na katanga basali boy alors mama Océa kuna basali boy donc eloko wana il faut pe biso to zongisa to sa revanche tant que to sala ka yangote tant que to sala na dirigeant collabo IDPS pouvoir malhonnête. Bon, mon akaba biloko na ba Rwandais ba obanda toujours pour continuer na bozo bana bangonde ba kosala wana. Dena bisa kibino, le pays est dirigé par quelqu'un qui est envoûté à ses mbeli. Il faut tout ça là de toutes les façons. Tobo to la mwana mobali o melo asimbi wana pour que notre sauver mo kana biso. Félix est déployé na pouvoir. Combien de fois Paul Kagame a koti a sali ba incursion na kati ya mboka abo. Combien de dégâts
La société moko oyo Kabila aza actionnaire. Président de l'Afrique du Sud Thabo Mbeki. Paul Kagame, président de Tanzanie. Baza ko exploiter or na Kindu. Banani baza kuna ba Rwandais na ba pinyo so na tangi bino. So yo mona Congo bino bande ko na nga Kindu. Bozo zelani pas boter le matin to pesa bino modor. Bon ba kana boza ba tu ba lo ba kité ba pesa ki modor dans notre soulèvement. Nous sommes là. Et puis nous vous appelons au soulèvement, révolution, au vraiment que non, et que la révolution du jamais vu dans le monde. Chers Congolais, chers compatriotes, l'indépendance du Congo n'était pas un simple cadeau de la Belgique. Il est temps que nous devons nous lever comme un seul homme. Tout ça sa force Nabiso. Conjuguons les efforts ensemble pour mettre de côté nos agresseurs. Hier, nous étions devant l'ambassade de la Russie pour les demander au secours. Parce que seul les Rwandais ne pouvaient pas nous agresser. Les Rwandais, s'il est aujourd'hui fort, parce que derrière les Rwandais, nous voyons l'OTAN, nous voyons les États-Unis, nous voyons l'Europe. Raison pour laquelle, étant que des hommes capables de défendre les patries, nous étions devant la porte de M. Poutine pour lui dire, M. Poutine, l'Afrique a besoin de vous. Parce que du jamais vu, nous n'avons jamais vu la Russie tuer les Africains. Mais plutôt nous avons vu comment est-ce que les Européens, les Américains pillent nos richesses au détriment de leur peuple. Mais chez nous, nous vivons de la misère. Plus de 80 millions de Congolais qui sont décédés, aucun jugement, aucun rendement public. Raison pour laquelle M. Poutine, le président de la Fédération de la Russie, nous sommes venus auprès de vous et nous croyons en vous que vous allez nous aider et puis nous allons travailler main dans la main pour que l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la RDC puisse être réécrite par les fils et filles de la RDC. Bande Konangai, Bakongomani, Bapangi Amounou ya Luzolo, Bapangi Amounou ya Vessan, tous en a besoin de beaucoup de vie. Bande Konangai, Équateur, Bandaka Pilipili Bende, Boya, tous en a beaucoup. Tous ça la unité, force. Bapanzi ya Bande Konangai, Baswahili, Abari. Regardez comment est-ce que Mboke Sokende. Bata tuba mamu, bana baso bakasai. Mboke Sokende mabe. Donc la mibali to telemi, to kei to zobeta porte, to koli, il faut tout ça pour que non, ba parents na biso balembi, parents na biso za Congo, il faut tout telemi ça to sungaye pour que non, bana na biso tango bakoya, ba mona que non, bande ko preno mimbenga babunda ki bitumba, bande ko kabuya, bande ko mama océan, oyo boy, babunda ki bitumba na bana na biso ba bénéficier na ngo. Yo mutu ozana hésitation yo mutu pe biso ozali ozana moyen o permettre biso to sunga biso parce que na lobi ya ambassade ya Rwanda semaine o ekosila te to kozana desati wana bo soutenir biso $1 $5 $10 $100 na ba possibilité mutu na mutu azana ngo pour permettre biso to déployer batu na biso na kati ya ville Kinshasa et puis na ba province bisika bazali pour que non ba Rwandais to sila na bango et aussi la tête pour nous mais to continuer pour l'accès que non Congo bendele koko yate Congo appartient aux Congolais Congo ya Lumumba oyo boye to trahir lutte na été numéro zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande oyo komela biso wana pe oyo komela biso ba port na yo idée na yo disungi na yo financière oh monique non et vous participer à l'activité auto za ko sala ngo d'ici là l'ambassade en Rwanda ya lelo na suki ababoye ndena bisaka bino liboka pilipili ici la mukolo morote j'ai jamais vu au mona soso akabamisi semaine oyo buna opesa bino date na ba maman aussi ba register tout oyo boye tuza ko bunda pona mboka na biso merci na maman Jolie na maman bo soutenir bitumba oyo tuza ko bunda si manabiso to za responsabilité monene Congo za na besoin na biso soki biso to telemité soki yo telemité Congo eza ko kende ko disparaître yango na sengi na bino tu bandeko to simbana maboko na maboko pour que non tolonga munguna oyo boye aza ko bundisa biso munguna na biso zali Rwanda ingeta